Mbote mbote na bino nyonso, mbote na bino bisika nyonso bozali, eza yo ya ngai ya bino mama Micoeur leka bomisani koyeba ngai bokomi komesana koyeba ngai déjà na Eliane Nitu TV na préparons pour le mariage. Yango lelo na lobi te na kotika bino boete na ya olakisa bino recette ya posi. Lelo eza posi. Maman Eugénie Mongai. Belle son maquillage maman Bobila Dawa. Lelo mwana o Micoeur aye kolakisa ndenge nini basalaka pose. Oyo pose na ngana sombaki. Natie na kati ya mai. Natie na kati ya mai. Yango pose na ngeza ya sika ya minene. Maman Eliane Nitu, maman Mete. La mienne de ma maman. Tala pose yango. Na bandi nanu kosokola pose na nga malamu. Sokoli yango non malamu po eza eloko euti na wenze ozomona nde mai ekomi salite na longoli tie mai pose na nga na mai mosusu ya propre oyo eza troisième mai au deuxième au troisième omoni mai na nga eza propre après wana na kokata pose na nga katikati parce que na mona ramini pose ezaka na mwa liquide moko ya mwindu na kati na ko utiliser mbeli mpona kopesa mwa mafuta moke na kati bomoni liquide oyo nga vraiment nasepelaka nango vraiment te mona yango ezala mwa mwindu baye bato mosusu bapasolaka pose katikati batiki batie na mai mosusu yango yango ya mwindu oyo antuka nga liquide wana esepelisa ngai yabike bato ebele bayebi nde basalaka pose mais lelo mwa particularité na ngai moko eza na kati maman Eugénie Mongai belle son maquillage maman Bobila Dawa ma Mete la mienne de ma maman maman Eugénie le mot de ma maman voilà nous continuer ko liquide wana ya mwindu wana bon nasisi kosala pose na ngai nasokoli pose na nga nakomi na etape nazotia ngo na kikalungu nazotia pose na nga na kikalungu amoni nde natie pose na nga na kikalungu comme épice oyo nakosalela naza na tomate ya mbuma naza na bouillon na nga naza na litungulu naza na céleri naza na piment ya vert na ya rouge comme épice dominant nde naloba na bino particularité na nga ezali mazuluzulu yango oyo ekomi couleur oyo parce que ezaki na kati ya congélateur particularité na nga yango wana bato ebele baza na ndenge na bango ya kosala me ngai particularité na nga nalobaki te nakotia mwa mazuluzulu na kati mpo epesa yango mwa saveur mwasi fo ayebaka kobakisa un plus na kati ya cuisine na ye parce que cuisine eza to apprenaka yango chaque jour eza art nakosi mama Eliane Nitu nalandaka conseil na yo ya conseil ya mama ndenge oyebisanga Micoeur yebaka kobakisaka toujours un plus na cuisine na yo yango ngai nalobaki nameka kochanger namonaka basalaka boye me nameka kotia mazuluzulu na kati tokoki mpe kotia na yo lumbalumba me ngai nasepelaki na mazuluzulu wana nazopelisa moto na nga voilà pelisi gaz na nga natie pose na nga na kati nakozwa tomate na nga nakotia yango mbala moko na kati parce que il faut etoka ensemble eloko nakotia te mazuluzulu nakotia te nakotia yango na suka mpo epesa mwa sunga natie mpe na bouillon na nga mbala moko na céleri na nga natie biloko nyonso mbala moko na piment na nga ya rouge voilà bomoni ndenge natie nakobakisa kaka mwa mai mokie bomoni nde biloko na nga ekabwani nabakisa kaka mwa mai mokie mpo esala nini etoka elongo mwasi fo ayebaka kolamba mwasi ayeba kolamba kocreye ba recette toza wana biso basi tokomi kaka système ya TikTok tokomi mingi TikTok
tokomi mingi WhatsApp en soi ba réseaux sociaux ça nango mabete parce que na kati ba réseaux sociaux tozo apprendre pe na mutu mususu pa eba ekokata soso te mais maman moko na kati ya réseaux sociaux alakisi alobi te basimbaka soso boye bakataka babandaka na mopende olongoli lipapu okati boye ezoko apprendre biso pe ba réseaux sociaux toyeba kosala ngo na ndenge ya malamu ekoma te lokola distraction moko depo ofandelaki telefone obandi WhatsApp osololi na oyo sisi na oyo osololi na oyo sisi na oyo me na ndako na yo osali eloko moko te ngai conseil maman Eliane ni topesa nga ntango nyonso alobi mimi mwasi fois yeba